Est-ce que ce monde déjà bisonga na to fingi est victime? To fingi président Fali ça la musala ne bien. Fallait ça mission munene ya mboko. Nana ebisio ge bato basala musala ba okumisa Fali nde basala ngo bien. Quelque part ba fingi sa mission na bango. Tolo to nobeta matole pa. Kofi Olomide azotala ngai na caméra oyo Martin Engyo yebi. L'accent journée to ke nangana yo to na osenga mona mon frère. Via benga biso ba événement so eza en tant que ba journaliste to ke tozo information biso to zarate ke batinda biso to finga mutu non nana otinda ngai pe na matibo na vanda benga ke finga mutu nga la rapona ba mission tout. Est-ce que yo sona ki na ken na mort bo sona ki na mort bo sona ki na ete na lakisa ki e ke toza ba frère congolais tika ko finga ba leader parce que baza ba leader baza ndenge mo na leader oyo kumisaka. Tant aux finga fait rigola et aux finga fallait indirectement tant aux finga héritier Watanabe Gogan est-ce que ça qui est important pour le bac Gogan aux kumisa lelo ngai maintenant tele fufu biso toza ennemi ya F victime te orchestre ya fali pour peso orchestre ya Congo to pesa ka information botika kolongolelenge ya Congo babanda ko finga yo Martin boyena Mathieu non Martin bisonga na to ya to finga mutu te yo sola muka tongo finga soki batu mususu ba finga ka batuka biso to ya na couleur mususu mais bango bazwa caché ya mabe yango wana gloire adene bomona na émission ye moi mibimisi confirme tatindi bino confirme tatinda kabino non yango biso pe to meka ko yebisi donc yo batinda yo pe kotokuna lelo Ken Piana waza confrère na biso kaka na mort wana to yolela papa na bakali ando ba na yolo musicien ala raté mais to ala ki na yolo au contraire tozana yolo to kozwa dei corps ya papa na yolo azoganga est-ce que na yolo musicien za rasus ba tonto la ibazali ba Didier Lacoste bazali donc Ken Piana ba propos na ezaki mingi ezaki ke to kutani na ye tant to kutani na mort tant attaquer biso yango biso to expliquer qui est que biso to zaraba na misala ya batute nous chez nous on travaille et puis to magaro expliquer que Ken Piana pourquoi Ken Piana ke ba rosilika pa oui Ken Piana pourquoi au finga ka ba musicien indépendant libellé suka papa bakali na cimetière to genda kotika mais place wono le to lelisa muninga batu balobi biso na Ken Piana na yo Mathieu nanga Martin tozo swana tozo dixité na mort na misu ya batu nyonso et sala ki moi bien te kolobela kombo ya Kofi kolobela kombo afali yo Ken Piana yo Intel yo nan botika nde ko finga ba musicien micro kenda ti place bakali afandaki risque bakali na muninga za na pasi na souci yo ke tuna e question mbongo ya Kofi apesa ki yo yango ezo sekisa yo ozolela papa bien Kofi a le seul musicien peut-être à Zarapena Moutouna Koufeli à Zumbongo à Sombi Cercueil. Faut tout le monde quand même vérité. Ba musicien belé ba na orchestre. Ba le la trop. Elenga Congo biso de tozabo e ba kanisa raté que Kofi a somba biso, Kofi a komisa biso privé, Kofi a comme non. Biso to sala kaka que vérité. Yebisa ngai Kofi a beti ba concert à Malam. Martin Olobela to Olobelate. Et dit Diora Akoufeli deux personnes na famille na ye grand-père na ye na butu lobi na tongo Akoufeli tante na ye azala epa Kofi Olomide biso tuto ebi na mama Kofi Olomide nyonso edi azalaka lelo oyo na matanga ya bakali to mona Ken alobi pourquoi ba mission Kofi Olomide ba yete na mort tandis que bakali alobela Kofi Olomide mingi na ebite to meka ko éclaircir ye azo comprendre te okope sa message ni tonto moni présence pe ya ba mission ya Kofi Olomide te na mort ya papa ya bakali poto misako Yanganda taba chez Jonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyeba ke chez Jonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Jonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki
Luzub 4x4 yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo kozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betou e ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Deko mwasi pe ya mobali. Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, kota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, koluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plate naturelle. Mafuta Déborah, e kati bango baoba. Mafuta Déborah, e kati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongisa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Yaboye basuiwa. Basero balinga cimenterie vanda. Taya kano. Taya ndroi. Taya kilo wanga. Osuiwa. Côté Guilain le Bourgeois, faut voir l'opposition. Pour vivre parce que pour les avoir besoin de place dans mon quoi. Pour finir, on peine d'aboter. On peine d'aboter. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso na Elenga Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo, otobengaka RTNC ya YouTube, eza Elenga Congo TV. Martin Engi double vitesse à fusée kakande na lobaki to continuer toujours na ba vitesse oyopo et sepelisa ba abonné nyonso ya Elenga Congo TV oyobo mesana ko pesa biso confiance. Merci vraiment na la finlandaise Karisha Sadik, Mama Social Fondation Sadiki Sungaba na Goma, Sungaba na Este. Merci P na Junior Lange na niveau ya États-Unis na Pesio Bambote place Ozali. Merci vraiment na Peter Kachama, leader européen. Peter Kachama Kalate déjà na décembre tokozelayo na Kinshasa et que ça la moi bien. Merci P na DJ Tobis na Pesio Bambote place Ozali. Merci na Romel Mosengo Mobutu. Merci P na Chukuma Papa na baby oazota la biso. Mesdames et messieurs, toza ensemble na Mathieu Bonche to mekempe kosolola koloba makambu oyo bomonaki elekaki na mort ya papa ya Bakali nde papa tikaki biso tozaki wana na mort biso nyonso na ba journaliste ebele Elenga Congo TV tozalaki pe équipe mobimba bato ebele babengi biso après kokunda papa Bakali balobi oyo elekaki wana toswanaki na Ken Piana. Pourquoi tokotsaki kombo ya Fali, tokotsaki kombo ya Kofi na matanga ya Prince Bakali, ba discussion ou elekaki, batu balobaki Mathieu Bonche, Martin Engi, to swanaki na Ken Piana. Yango lelo to epoto éclairci bino et puis présence ya ba mission quartier latin nde ba yakite, batu pe ba bengi biso, balobi pourquoi Bakali alobelaka Kofi Olomide mais to moni présence à tes musiciens moroté à ta porte-parole té bato belé balobi na ndenga mabe mais lelo toé après kokunda papa Bakali nde toza ensemble na Mathieu Bonche. Bonjour Mathieu Bonche. Merci beaucoup. Bonjour Mathieu Engi double vitesse à fusée. Bonne santé. Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu. Na kumisika nzambe parce qu'il y a pesi biso souffle moni batu lelo belé bazo kufa. Qui chasse à toujours la plus de 200 personnes chaque jour. Donc, ils ont passion. Toi, on a un beau camin. Les lots maîtres étaient kabouakei. Les lots déjà RTNC n'abissou akei. Donc, passe na moutema. Donc, toujours les lakana ba congolo bazo les là. Mais mouké nzambazo sungala. Merci. Voilà Mathieu Bonche, toza ensemble awa na Elenga Congo TV. Nasi baboni nyonso batal rabiso. Mère Alice Massamba na Suisse na PCP wa Mbote Place Ozali. Fondation Fifi Djouna. Toza lelo makambo uti koleka na mort ya papa Bakali toko tamba mon actualité po eloko toeli yango wana ba vidéo na biso batu ba panzi yango na ba chaîne nyonso parce que belé o bazela rapper actualité balobi Martin Engi double vitesse à fusée na Mathieu Bonche full boss to swana ki na Ken Piana na mort oyo tokindo bimisa corps ya papa Bakali to solango nanu par rapport ya batu ba moni désordre de salama ki wana comment qui na place à matanga biso na Ken tantôt Ken aloba Kofi atindi biso tantôt biso to loba Fali atindi Ken Mathieu Bonche maloba ezapano pona Ken Piana na mort ya papa Bakali ndeto bimseko. Bon, avant de répondre na pesina merci beaucoup na manager nanga Yuyu Kabwiku et Yuyu Kabwiku le célèbre na Sam Kunku le nécessaire na la joie Amado Pichuna. Et là on a roloba les loba ndeko belé ba bengi biso et belé pe ba fingi biso Martin. So tali ba message to finga 1000 € la bana miki. Voilà. Maintenant on senga na bandeko batala biso. Biso tozali bana misala ya batuti. Nous on travaille chez Elenga Congo Télévision. On a vu Ken Piana donc waza confrère na biso na matanga ba Prince Bakali. Tant à moni biso mi balé et là va liboso lo vaki ba songi internet bangoye mi balé et puis deuxième chose otoye ko représenter Kofi Olomide na koyebisa batu lelo Kofi Olomide as artiste munene ya mboka na biso Kofi Olomide a signé ba contrat parce qu'il y a na marque ya elamba na ye tu vois Kofi Olomide za papa oya yebi ko sala promotion ya musala na ye yango moni akendaka liboso eza ba leader ebela ko bimsa musala oya kembeli pendant 10 mois to pendant 2 années abimisi album même promotion oyo senga $100 ko pesate mais tout le monde a Kofi Olomide alandelaka promotion ezala na chaîne YouTube ezala na chaîne oya télévision de to benga ba chaîne na biso local donc Ken Piana
ba propos na ezaki mingi ezaki ke tokutani na ye tant tokutani na morgue tant attaquer biso yango biso to expliquer qui est que biso tozaraba na misala ya batu te. Nous chez nous on travaille et puis to magaka expliquer que Ken Piana pourquoi Ken Piana ke ba rosilika pa oui Ken Piana pourquoi au finga ka ba musicien na mona ki musicien mo rauta ki Lyon oyo bana Lyon ba yebi ba Kingston Sono ba yebi na ba Alfred Adi Misaka musicien na benga ki yebi no Ken fo yambanga azotu na musicien na ko yamba yo polo banini eza ba biloko foto longola na musala auto salaka lede aze nemi na bisote yango to mekaki un peu ko expliquer non mon frère bisoto finga ra mututé est-ce que so mona déjà bisonga na to fingi est victime to fingi président Fali sala musala ne bien fallait za mission munene ya mboko nana ebisio ke bato basala musala ba okumisa Fali nde basala ngo bien quelque part ba fingi sa mission na bango. Oh, bango ba mimona kaza ya bango. L'artiste c'est pour toute la République. Donc naba bendinois, naba ivoirien ba kumisa Fali poupa. Mais bango bazwa caché ya mabe. Yango wana gloire a dene bomona une émission et moi mibimisi. Ah, confirme ta tindi bino, confirme ta tinda rabino. Non. Yango biso peto meka ko yebisi. Ah, donc yo batinda rayo pe kotokuna. Mathieu Bonché, Batouazo Talabiso, partout dans le monde. Donc, Fondation Fifi Djouna, merci P. Na Dadi Lukombo, les jeunes patrons, boutique d'habillement et frotte à mode. Oyo, Azo Talabiso, Mère Alice Massamba, na Katia Suisse. Mathieu Bonché, na mort. Ezaki qui place autour qui poto bimisa nzoto ya mowe ya papa Bakali. Place to qui to partager to kabola mawana ko indépendant libéré ya suka papa Bakali na cimetière to genda kotika e. Mais place wono le to le lisa muninga batu balobi biso na Ken Piana na yo Mathieu na nga Martin tozo soana tozo dixité na mort na miso ya batu nyonso et sala ki mo bien te kolobela kombo ya Kofi kolobela kombo Fali na si bande ko belé baza partout dans le monde au botalaka Elengia Congo TV na confiance bo mesana kopé sabiso surtout Martin Engi double vitesse à fusée donc toza vraiment ensemble na kati Elengia Congo TV musale sa makitoko même Tracy Mbelenga pro azwaka ten ko sa musana même maman Glody Diasuka azwaka petin ko sa musana. Alors Mathieu Bonché to solango nan place citoyen qui poto kabola mawa na Prince Bakali et komi ya koswana ngai na yo na Ken Piana tokotano lisolo na mort bato belé na ebité so bato ba sepela na mam to sala attitude wana et misa nango déjà donc et pas yemo DG ya fimbu na fimbu et nango comportement na yo moni ba place muso ezala ke il faut to se respecter Martin to za ba responsable non mon qui wana na morgue bana yolo ba ke belé. Est-ce que vous se permettre que les Ken Piana ou à confrère na biso kaka na morgue wana to yolo la papa na Bakali ando ba na yolo musicien à la raté mais to ala ki na yolo au contraire to zana yolo to yo zwa dei corps ya papa na yolo azo ganga est-ce que na yolo musicien za rasus ba tonto la ibazali ba Didier Lacoste bazali okopa ba Adolphe Dominguez petit na nga yolo petit na nga yolo yo kangote mais ba butuzo ba tomatolo to no beta matole pa Kofi Olomide zo tala ngai na caméra oyo Martin Engi yo yebi l'aksanga journée to kenda ngana yo to na osenga mona mo fléri via benga biso ba événement so eza en tant que ba journaliste to keto zo information biso to zarate ke batinda ka biso to finga mutu non non tindanga ngai pena matibu na vanda benga ke finga mutu nga la rapona ba mission tout est-ce que yo soana ki na Ken na mort bo soana ki na mort bo soana ki na été na la kisa ki e ke toza ba frère congolais tika ko finga ba leader parce que baza ba leader baza ndenge moko na leader oyo kumisaka tant ozo finga Ferregola et ozo finga Fali indirectement tant ozo finga héritier Watanabe Gogan. Est-ce que ça est important pour le bac Gogan ozo kumisa lelo ngai maintenant tele fufu ils en a sensé topé ça ramène Moussa na biso Valère bande rebelle ba finga biso toza ennemi ya F victime té orchestre ya Fali pour pesa orchestre ya Congo topé ça ka information botika ko longolele ya Congo banda ko finga yo Martin Boyena Mathieu non Martin Bisonga na to ya to finga mutu te yo so la mga tongo finga soki batu mususu ba finga ka batuka biso to ya na couleur mususu
Tu comprends? Les lots sont allés les Congo n'engezala qui toi na couleur moussous. Tu changes. Tu changes modèle ya musala peut-être ba tu no mona ngo que chaîne ane finga kaboy. Biso to go finga falite. To go finga ni gezma wete ni nani. Bango to ngande to laksa ba to ke bango nyoso baza ba musicien ya Congo. Yo ken piana, yo intel, yo nan botika ndeko finga ba musicien. Micro qui n'est ti place Bakali afanda ki risque Bakali a muninga za na pasi na souci. Yo ke tuna e question. Mbongo ya Kofi pesa ki yo, yango ezo sekisa yo, ozole la papa bien. Kofi za le sel musicien peut-être azara pena mutuna ya kufela zumbongo asombi cercueil. Faut tout lo ba quand même vérité. Ba musicien belé ba na ba orchestre. Ba le la trop. Elenga Congo biso nde tozaboye bato bakanisaka te ke Kofi asomba biso, Kofi akomisa biso privé, Kofi comme non biso tosalaka kaka ke vérité yebisa ngai Kofi abeti ba concert à malam Martin olobela to olobela te bana poto bana Asie bana Europe bana mokili mobimba na memeli bino bonne nouvelle lelo na Crème Miracle o eza produit naturel et salemi bongo na soya mbamba c'est 3 ans. Ça te traite, ça rajeunit la peau et ça embellit ta peau aussi en même temps. Donc, tu as le 30 juin, Oyoti, le 3 juillet, na salon David, bana nyonso ya Paris, na Saint-Denis, tokutani na salon David. Ozu métro et kendara Strasbourg, tokutana wana na salon David. Crème Miracle zawana na réduction ya kafu il y a 20%. Il y a qu'un problème na yo ya peau, ozana problème ya vitiligo, ozana problème ya non-uniformité du temps, ozana problème ya bouton, ozana problème ya tache noire due à l'hydroquinone, ozana mwana ya albinos, ozana ndeko albinos. Yo onyo comme kana problème ya peau, ozana bandeko bazana Afrique, ozana bandeko bazana Australie, ozana bandeko bazana Canada, na Belgique, na Quepan, na Irlande. Bonne nouvelle les que tokutana du 30 juin oyo na 3 juillet Crème Miracle zawana na maman Tina la fesse l'international maman ya Crème Miracle azana Paris pour na ko servir bino boya na ba problème na bino Crème Miracle éco résoudre ango. Notez bien c'est la seule crème au monde qui a été fabriquée à base de la bave d'escargot pur. C'est 3 ans, ça te traite. Ça rajeunit ta peau et ça embellit ta peau. Tu peux mourir 100 ans, mais toujours jeune et toujours belle grâce à la Crème Miracle de Maman Tina, maman internationale, l'ambassadrice de la paix, la dame du cœur, maman la fesse, Abengi Sibino, Boya de partout dans le monde. Notez bien que réduction Ezaya 20%. Maman Tina, la dame du cœur, la femme avec un cœur en or, l'unique et la seule femme, le vrai et l'original. Abengi bino boya ebele balanda yesu pona mapa biso tolanda maman Tina pona solution à l'opposition na biso balobi na Crème Miracle ya maman Tina la fesse yaya baya kaka Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, ce réseau mélango, à ce qui n'a déjà 25 ans. Oui. J'ai récupéré ma jeunesse. Ça m'a sonné de tous les mots. Les alliés produits, où ils ont commis la main. Pour un bateau, nous autres, ils ont fait. Ah bon? Maxi Bien-être, a coupé ça aux forces. Il y a pour petit liquide. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable au problème d'hémorroïdes. Ce qu'on me dit, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto. La Maxi Bien-être, il faut soigner yo. Oh, Congo passe, oh, fatigue. Abou bien. Nzoto kolongono. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a un mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba bio na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Neymar.
na telema na toza awa tai toza awa tai ya mama Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambi mama Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite anabuaka na ngatai mama Nicole Malonga makambi ya nakoma kelo mkusi sans complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon-Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Mais tout le bélaragnon sont même yaba mission sont presque tout le monde qui osa okene na balance ya victime. Est-ce que yo za ennemi kuna batu batu ko tia confusion musala oyo biso ba journaliste to rapona ba mission belé. Ezalaki débat na Ken Piana parce que ayaki na débat ayaki po ay millier elengi ya Congo télévision que to finga ka ba musicien mususu to liaka mbongo ya Kofi ba futa ka biso te to rendaka matolo na mo fléri yango to mekaka pe ko l'accès que ici chez nous to salaka musala o eza na nzela oyo bato ebele bazelaka bamona biso topesaka bainformation tokendaka au-delà ya makambo ebele oyo bato ebele basukaka moto amesaya na mafinga yango tosukisaki ye jour wana nde bino mo bomonaki Mathieu Bonche nde batu bamonaki. Alors tozo continuer toujours na kati ya Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée ensemble na Mathieu Bonche footballs nde tosola na kati Elenga Congo TV po esepelisa batu nyonso Fabiola Madidi na kati ya Belgique ozotala biso. Alors Mathieu Bonche question mo na rotuna yo Edi Diora akufeli deux personnes na famille na ye grand-père na ye na butu lobi na ona tongo akufeli tante na ye azala epa Kofelo Mide biso tuto ebi na mama Kofelo Mide nyonso Edi azalaka lelo oyo na matanga ya bakali to mona iken alobi pourquoi ba mission Kofelo Mide ba yete na mort tandis que bakali alobelaka Kofelo Mide mingi na ebi te to meka ko éclaircir ye azo comprendre te okope sa message ni tonto moni présence pe ya ba mission ya Kofelo Mide te na mort ya papa ya bakali poto bimsakor ba musicien peut-être ba misu ba qui occupé et mais nazo signaler na batuke Kofelo Mide a compétent équipe na souci na bakali et bandaki na anniversaire via Kabela qui tant papa kufi so après ce qui 4 jours via pesa qui sous enveloppe ya malamu so il le ba musicien ba été et comme ça bato polémique te bato ebele bakendaki pe na ndaku na butu. Est-ce que pour mon bato baye matanga fo bayaka na moi na morgue? Non. Bato peut-être netinga na kindaka pe kolala te mais nazaki na motinga na yo to accompagner ki
Prince Bakali ti tozeli batie pena tombo batkundi mabele tozonga ingano ba 19h na ba embouteillage ya kin. Donc ils ont raison te pour la que bolingo yo double king dans la vers Bakali, il fallait ka orchestre mbeto ndana ne la que bolingo. Non, lelo na Congo bat bogoye belé, bat belé ba ki wana ba ki ko lia ko mela gogo. Bandozi la ke matanga ya Bakali ezo suka ndenge nini ekozala ndenge nini. Mais quand même enveloppe déjà via Pesaki, et ça là qui déjà bien, et Sungai quand même Bakali, et ça là qui bien. Mesdames et messieurs, chers frères congolais, Naba Congolais tout ba otala biso. Biso ba journaliste elenga Congo, tozalaka ba journaliste ya Mututé. On est là pour tous les artistes et musiciens congolais. Si on fait les émissions avec Double King, ba promotion makamunaye parce que Double King yemo ko bengaka batu. Yo bengaka yo te. Est-ce que ba misem sou ba bengaka yo? Ko fiye mo ba bengaka, lobi na problème, lobi na mambo bobokota. Yango tokenda koza ba information toza ba journaliste ya matolo te toza ba journaliste ya ba impolite toza na ba réputation ya mabete wana zo signaler na bato musala o to ya ko sala yango normal et puis boss na biso to solo la ka to sala ba réunion poto ba makamnini o to ko loba to ya te ka bête maboko mo finga musicien non ata mkolo moko te bato ba tiko mona nga to yo na lenga ko zo finga ba musicien donc bato ba so image te ya ba ser na biso moko ba lekaka à partir à wana donc elenga Congo tant biso toya na image mususu et puis tolobelaka fali faire kofi batutu. On est là pour tous les artistes et musiciens congolais, même na les fils Mata de Lyon tolobela pe bango parce que baza pe ba musicien ba Ibrator ba Bina Filé ba Fabrigas Maestro bango tout ba musicien na biso lelo ba Patrick Bekamba Materazi ba Dizamach ba Héritier Watanabe ba Brigade Sarbati baza ebele elenga Congo ya mbaka ebele Ken inda yaki na mafinga yaki na matongi yaki na comprendre sikoyo ke Ken Piana a kretaraka Koffi Olomide yango yaki alobi ngana yo batindi biso non Koffi atinde est-ce que Koffi benga ke biso kende kuna non présence ya Kisinjora pe ba mona kité mais azana maramsusu je crois to sola kité présence ya Kisinjora lelo Kisinjora bato ko kabolena bakalite balingana tellement trop présence naie donc absence naie tout le monde a katinda ba mission naie et déranger batouté lelo bakali azopema lobi azopema semaine prochaine ba démarrer ba émission na bango o ba ya Willy Pensele balingaka o ba Fanny Massaro le président depuis les États-Unis Fanny Massaro très très fort o balingaka o ba Nadine Ilodi Antibal double brassard balingaka yana Fanny Ilodi Nana Ilodi et toute la famille Ilodi donc baso on a nenga foté maramuto za bien toza toujours na lenga Congo. Toujours dans la idéologie, sans polémique, sans parti pris. On est là pour tous les artistes et musiciens congolais. Et surtout nous là, on est toujours au milieu du village. Torusalaka, Moussala ya Mboka. Bandeko ba finga biso. Bas commandé ba komara ba message wana mais tozaka wana pour te servir bango ba émission ya malamu na ba musicien nyonso ya Congo. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, voilà to komina suka ya émission na biso sur analyse na biso to sali ensemble na Mathieu Bonche na Katia Elenga Congo TV. Merci vraiment na Peter Kachama leader européen Peter Kachama na Katia France na peso vraiment bambote tozo zelo kaka na décembre okita na Kinshasa poto fêter pe anniversaire ensemble le 28 décembre tozano déjà anniversaire na yo. Merci na fondation Sadiki Sungaba na Este Sungaba na Goma na pesio pe bambote. Merci penda na Junior Lange les jeunes patrons Mutasimbi États-Unis Junior Lange bambote na yo. Merci pe na Fanny Massaro na Katia États-Unis bambote na yo. Place Ozali DJ Tobis président ya ba DJ nyonso na Katia Tchangu oazana niveau ya Europe na PCOP bambote. Mathieu Bonche tokomi na suka Elenga Congo TV Tresimbelenga Pro Glody dia suka la mignonne. On est là Martin Engi Elenga Congo Mathieu Bonche Martin Engi on est là pour bien travailler. Je suis là toujours Elenga Congo parce que bandeko belebe bataka moi ba diabo donc on est encore là pour bien travailler et toujours Elenga Congo télévision avec Mathieu Bonche na osinale ka na batuke Mathieu Bonche ya Mututé na pona musicien Moroté to na bolingo ya batutu
Pour nous, la preuve, on est tous tous les journalistes à Congo, tu as un problème na bangote, tous les musiciens à Congo, tu as partout, oh bah il na biso tu rapport na problème mutute. Et les Congo ils attendent un ranking na chaîne mon côté, et les Congo ils ont un problème na musicien mon côté. Sans information, bah numéro ils ont na benga biso trouya, na fait ce félicitations na ba musicien tout ya mboka, bah oh bah qui ba trophée, na bah oh bah qui beta ba concert, na signalé na ba le 7 novembre. Fait rigoler au bêta na Casino de Paris le 13 septembre. Wana Ranson na bêta na Zénith de Paris le 17 septembre et puis le 27 novembre. You Arena avec Koffi Olomide. Ba Congolais ba ko fêter kuna avec Double King, le père de King qui est Koffi Olomide. To ya ebelé parce que Talaga Koffi Olomide makoka tozana en Afrique na yebi ke Matu Idol arozala wana ya papa na Matu Junior na yebi ke masa na nga ya patron azotala biso balobi Sakise Mandala Sakise Mandala patron azotala biso depuis Istanbul liena Zing Luindula Glody Luindula bambote belé badive gaz na gaz balobi koda ya Istanbul bambote belé Jacob Ofando bambote belé tokutanaka mbala sima na batonton oemi balé donc tolinga musala biso tellement trop samkunku yango ezomema biso boye mais manager nanga Yuyu Kabwiku le célèbre Njilwa très très fort Ale Sokoto Dadi Akuza tokutanaka mbala sima. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci Elenga Congo TV. Merci Chukuma papa na baby Chukuma na Boakio donc Bozarazarisa la moi bien ba Junior Lang en États-Unis. Merci na Batunyon Sobotel Arabiso Christian Manza mutu asimbi caméra le lopo réalisateur na biso mususu santé za moi bien te gloire donc Nzambe akoba télé akobika na donc merci pe na Tracy Mbelenga Pro Martin Engi double vitesse à fusée. Pose à brancher na Elenga Congo TV. Merci. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati, de trop. Fabrice Nama